chaque vendredi, tu as na solo, ba conseil, boyebi kaka poto ezali mboka bana na bana, donc tu as kaka kosungana, bozali belé, bo landaka, bo félicitaka, pe bo pesaka ba idée parce que boyebi que tu as ba leader d'opinion, masolo to animaka et la bato belé boyebi que poto tu as awa lokola bana na bana mikolo vuma baza ebelete. Pour la santé, lobby samedi, na sengi na bana surtout à Manchester, bozala ebele, de qu'on a besoin de coiffure, papa na kufaki, ba okunda lobby na Kinshasa, alors biso awa na Manchester, tokozala bongo ebele, je crois boyebi na Salford église à la gloire et sigezali, donc biso tokozala wana pour na kosunga edo koya ko partager mawanaye parce que akufisi papa bakabwana kala donc bah mon a été plus je crois plus de 10 ans 15 ans à KPT parce que c'est un politicien oyo moya chama kona Congo yate donc akopanza matanga samedi pour bakunda samedi donc lobby tozala ebele na église la gloire na Salford et sikawapi matanga ezali donc la base tozala ebele pe tokosola toko ko consoler moninga parce que Bible lobby plairont avec ceux qui pleurent. Alors lelo toyé beaucoup plus que partager sur pourquoi conscience exatée, pourquoi mitema mabe, pourquoi batbazo sala examen de conscience té. Chaque fin de l'année nga la fête arabo d'année, c'est le fait où ils ont la Bible et c'est surtout fêté ezali Pâques. À part fête à Pâques, na fête ni anniversaire nanga, ni bonne année, na fête kaka Pâques. Mais le quoi tous en mboka midele, tous en bana, o babota miawa, tous en bakoko, o babota miawa, ceux qui ont anniversaire na bango, le quoi les a culture na bango, tu ko accompagner bango, tu ko sala o nous tu basala ramenga moko na fête rangote, même sapin nga moko personnellement na ko tiate mais lokola tozana bana o babota bien bakolia wa que soki osali bongo te akoki kokende kofunda yo na école elukeli ba problème totikaka bango basala mais na idéologie na nga na éducation na nga na fetaka yango te parce que eza bafete moko monde eza biloko moko badiabulu bato bacréé yango mpona kofaire dépenser bato. Donc voilà, lelo tozoki nous parler sur pourquoi conscience exatée, examen de conscience exatée, reconnaissance exatée. Normalement, chaque fin de l'année, moto aza mutu, ou aza na bon moto. Parce que ça va muso aza mutu, mais aza mutu te, aza pe na bon moto te. Par exemple, moto na milia batu, na matanga, na fête, na wapi, ou bandolo baba bêtise. Na milia batu, kaka yo soko komika na milia batu, ba yeba yo déjà fo bandolo baba bêtise. Ou bien il faut lango se saouler dans la milliard batu donc aux années wana donc bah aux âmes mutu nos âmes mutu te mutu nyo surtout à chaque fin de l'année il faut ça la bilan atala et loko nini asali année oyo e bandaki ti esukaki na web sabino que tous déjà na mois de novembre tout tikali na un mois et demi donc un mois et demi les déjà tous les 10 novembre tout il y a un mois et demi pour année si là. Mais au moment où bateau, oyo bakendaka ba veiller à Noël, le 25 novembre, ils allaient fêter, il y a des soleils, Jésus a tika ko fêter en côté, yo zo no fêter en aux démoniaques. Le 31 décembre, ils amalam au fêter liboso na nzambe, mais ils amalam monter au fêter liboso église à ba démon parce que bateau beleti siko bazo baté ko ça la différence entre église à démon Nesika Nzamba Zali, il y a moins besoin tourner dans rond-point. Alors, maintenant surtout, comme à la fin de l'année, il faut ça la bilan. Atala, est-ce que l'année est là qui positive et tout ça qui négative? Est-ce que l'année est même liée makambo sikato et même liée makambo mabe? Il faut atala à progresser ou à régresser. Et ça, là, sous banda ya poto. 15 ans, 20 ans, 30 ans, à retourner dans un rond-point, baloyenge, sans idéologie, mutumba azana ndako, ba mfukakaye, ndako naye, moi si yo mto bengisa, na koma ko mfuke yo,
akoma konyokola yo ovanda ti okokufa oya kosala kopike crise heart attack ekozwa yo arrêt cardiaque ekozwa yo mpo wayuma na kati ya ndako na yo tolobaki ete moto aza moto fo asala bilan atala eske bilan ezalaki positive bien négative nalobaki ke tokomi pembeni ya fin de l'année bokende sous les 25 bakokoso ane oyo ezoya okobota okozwa mukanda okobonga en réalité bible ezoloba mwana na nzambe chrétien il faut luka na bokonzi na likolo biloko mosusu etikali eza litabisi eza bato basambelaka te bazwa mikanda eza bato basambelaka te babota eza bato basambelaka te babonga koleka yo soki okende na église luka yesu luka yesu luka yesu ntango tokenda na bamatanga toyebaka baniveau ya bapasteur eza bapasteur mosusu ya mike nde ferison azoloba de small people with small mentality bato ya mike bazalaka mpe na mentalité ya mike tala nde bawelaka na matanga ana message te aye na matanga azoconfondre matanga na église yango omona nga so nakomi na matanga nalingaka même pas koteya parce que eza bato mosusu ndenge akomi pasteur oyebi te peut-être grand na ya quartier moto akomi se pasteur et lokola toyebaki bandoki na bandoki bakoma se soutenir parfois na église azodirige moi 20 bandoki 30 bandoki batie poids ye azokanisa lokola aza na 20 personnes nde aza grand pasteur or eza na bato mosusu fo tala parcours na ye oyeba bacroisade combien asala baeglise combien azodirige aforma bato combien aa na bana combien na mosala nzambe akomi na bakoko ebele combien biso baoyo baprophète 30 ans to forme bana tobimisa bapaster baprophète bazali à travers le monde bato bayebi mais eza moto mosusu ayebi te oya na matanga alingi awelisa oyo biso toteyaka liboso ya bato ebele tosala bacroisade na bamasina na stade ya masina na nini na Brazzaville olongwe Londres kosa mosala na Brazzaville bato baye ebele mais ye parfois ateyika liboso ya 20 personnes azokanisa ateyi koleka yo okayebi te yo osala bacroisade na bastade le 7 à 7 heures na stade ya nini Tata Raphaël tozala na bagénéral Sony tozokamba tozoteya tozobunda mpona bato tokenda bacroisade na Matadi na bagénéral Sony tokamba tokenda bacroisade ya minene na stade Kamanyola obiso toza para kati bobani nano na intercession boprépare yango mpe bokotravaille mosala na kati mais moto mosusu peut-être nano mpe ateya na ye liboso ya 2000 personnes te aye na matanga alingi awelisa neti yo na yango omoni biso na matanga soki eza pire nde nakozwa parole soki eza pire te navai nanga nateyaka na internet nateyaka na église nateyaka na baselile nanga ça me suffit alors baprometaki bino mabala baprometaki bino nyonso okomona lisusu le 25 na le 31 bake kokosa bino lisusu entre temps année passé lokola osalaka bilan te moyo oyebea te année 2016 bayebisaki oyo kosimba boye na boye oye boye mwasi abengani yo na ndako lokoti année 2017 babengani yo na ndako bambachekenda obande lisusu koluka mwasi obande lisusu nyonso année 2017 sikoyo okesu veye babiso année kosimba musala operdre makambo nyonso to ozosimba te bien aimé esengeli tosala examen de conscience tosala bilan totala est-ce que ça marche ozali mwasi ya libala sala bilan na yo année oyo otindiki mobali na yo na bafoti combien de fois okoseli mobali no makambo combien de fois okaboli mobali no na famille combien de fois obebisi masolo ya mobali no combien de fois okoti songi na etamboli ya famille na bino combien de fois yo mpe mobali tala obebisi famille ya mwasi no combien de fois omemi songi combien de fois ofrenese mwana bato combien de fois po eza bamibali mosusu abali mwana basi ya bato asalaka te fainéant akontolaka na misuni na nzumu apesaka mbongo te na bafin de l'année boye ayebi même pas kosala mandat to kosala western mpona bokilo bolobelaka basi me toza mpe na mibali ya mitema mabe baza propre te basombelaka mpe basi bilamba te bakipaka mpe bafamille ya basi te baza mpe baresponsable te ekoma likambo nyonso tosoka ye na ndako otuna mere wana yo moto obengisa ye na poto ayebi poto te koma moto oyo obengisa na poto ekoma makambo nyonso to otuna mere makambo wana eza makambo ya mere makambo wana eza makambo ya mere
Donc il faut que ça l'examen de conscience oyeba et ont marché te. Naiso Kabila a kufi lelo lobi boyo kanga na zongi kini. Parce que to umel na poto nga pratiquement 31 années, 31e anniversaire na poto ango. Na poto kala. Na zonga pe mbalebele, mais na mona ke kovanda na poto e frena ba makambo. Kovanda na poto résidence na nga na tonga e katana lupango bateka ba ferme na ngai biloko na ngai éparpillé pour na kenda so Afrique te e frenese ngai na progresser te. Or so na za okende kini me résidence sila po ba idéologie ango to bandango na ba vie kinkeste na ba papa wemba na ba nyaka ngala alaka na aka petit na bango inzo ngolo nkento ngolo makamusu to ngolo na zaka na idéologie wana bien sapé bien parfumé batubele ba yebi Didier Forme. Mais likolo to kendaka kini te po un Rwandais azwa pouvoir a botola biso pouvoir a occuper mboka plus de 20 ans et freiner biso ba oyo to kitisa combien de bakar combien de ba conteneurs to profiter na ngote po yo moko zate na ngongo biso kozala peut-être na ba yanche na ngako na ba ozavuma na ba chevaux oza na ba ngombe ozoke na ferme mais moyen ba rêve wana to vivre ngo ezate po moyen to Kinshasa ezate otindelo ko boye e komi kuna bakangi yango okobanda kotonga botiki mutu lupango a surveiller ayebi yo za combattant ya tateki yango. Mais ezala batu mususu aya poto 10 ans 15 ans mbacha malunga yate a continuer ko linga kozana poto et pourtant so azonga ine kina ko se démerder au pays parler ba mambebele babisu aya poto azumukanda akoma okende ngwanzu azoke noteka na Angola azoke note omona makamunezo progresser mususu banda aya poto alongwa Londres aya Manchester nani azonga kutu susu ata Londres te ayebiso Londres te amata susu metro te alaka muta makolo do vina ezali kaka akei asomi kwa na likayabo ale amoni mindele na Piccadilly amati mwa bise alobi ana poto so la parfum pas za na ngote ndako pe standing ya kitoko ya te aza na kesi te aza na vision te ana bilan te aza do pona ye nani ya mandenge moko ata na vision te ana venir te. Bien aimé, vision nous a nini yo landaka nani. Par exemple lelo oyo oh mutu songolo leader songolo akangisi bat leader songolo akangisi bat bakangisi bino po boza esprit muke. Et ça va te poser par esprit muke nenge Ferguson avec ancien entraîneur à Manchester le small people with small mentality. Mutu muke azaka na mentalité muke. Ngana lo ba kaka yebisanga kombo pasteur na yo yebisanga kombo église osambela na webso kombele ba démon osana ngo fu ba délivrer yo. Ozana tina te yebisanga ba ma problème wana o yebisanga kombo pasteur yebisanga ka kombo église osambela na webso kombele ba démon osana ngo pe na webso kombele de délivrance osana ngo pour ça. Le fait ya kolanda pasteur songolo ya kolanda pasteur songolo na ko yebso ba démon kombo osana ngo. Na sala ka be mission nga na lobelaka sur éveil patriotique na éveil spirituel na lobelaka simate ya kitoko na sala ngo pona ba brutité na sala ngo pona ba mendre te na sala ngo pona ba yuma te na sala ngo pona ba mbaka sate na sala ngo pona ba bazan esprit. Mais chaque jour au monde la police azo benanga o mutu songola fundi yo o mutu songola fundi yo o mutu songola police muso na za écoute pas mi jolé abenga na gangelie mabene pese za mbala suko benanga parce que ozo benanga na obo numéro soki na yeba ikomono na kufunda yo toko samba poso a juge tozana mboka ya liberté expression na sala bémission na nga ni pona yo ni pona bango yebisa batu wana batala ka bémission na ngate naza aate pona tanga bakombo abatu so bakombo pesa ba griffe te boyebana te bo ape ba mendre bo ba démon fo le ba délivrant so bo tchetembe boko komi benga ba pasteur boko komi benga ni d'ailleurs da ba matanga déjà bozo kutana na batu bazo te même po boyebo te ate me bolingo te na ba matanga. Alors bikamute ko ko entraîner nombre parce que un aveugle qui est conduit par un aveugle finissent tous par tomber dans les trous. Boko na libulu peli felo be mabinu. Yo nga na salle d'émission nga olinga ngate mais olingo landango
soki esili oli obongwana obengi police basi babiso police asisa makambo ya kindoki basi babiso police asisa deja makambo so yo oza ndoki oza moyibi oza na comportement mabe police mutu osisanga ata yo obengi police ana droit okanga te mutu akangaka mutu atiaka mutu na boloko ezali juge toza na droit police akoconvoke ngai attendre ngai nakopase 24 heures nakopase 2 heures kuna azo attendre nga po yo fundina na okanga te aza na droit okanga te juge nde mutu akokanga ngai donc bozo perdre temps na bino ya kofunda ya nini mpona kokende na se présenter na kokima te police ayebi na na record ya mboka oyo plus de 18 ans na vai na mboka oyo na frauda même na bisi te donc makambo nyonso yo okende ofunda nga record na ngai ezoprotege nga ke naza un bon citoyen bavoisin na ngai bazoprotege nga kaza mutu malamu avivaka bien na bato na communauté ese yo voisin na mundele okodefise ka nga bavoisin na ngai mindele na defisa babaka ese yo voisin mundele akodefisa 20 livres nga so na ampiaka na kepa voisin na ngai mundele na gauche 20 livres aopesa nga voisin na ngai mundele na gauche 100 livres aopesa nga parce que bango mpe bayaka kozwepa na nga oza mutu oza na poto me oza ata na camarade ya mundele moko te ozalaka na Angleterre oza na camarade ya anglais te ozalaka na Allemagne oza na camarade allemand te ozalaka na France oza na camarade monsieur Dupont oyebi ete monsieur Lecoq oyebi ete monsieur Le Poulet oyebi ete monsieur Conambour oyebi ete ozalaka na Hollande oyebi monsieur Le Feu te oyebi monsieur Amber te sikoyo yo ozalaka na poto oza intégrité bacamarade nona donc biloko wana nyonso tu fo sala bilan fo tala estce ndenge ozofandaka na poto eza malamu est-ce qu'il faut pas au kata parce que poto ya prison hein? Poto ya prison soko vani na poto trop mukolo zonga ki ngana na master moko aya poto tilelo na zonga te akoka kozonga te pona nini lokola ça sali plus de 20 ans zonga te so na uti poto ah mais Didier ndeni ese ndaso na ina kende kuna funa mema nini ese forme o ekoki donc pona ya zomona lokola forme na ekoki te soki omoni ke forme na ekoki te ti 20 ans 30 ans okokela yo mère na père bakokufa yo okendaka te mpo ozomona okoki te kanga nani oyo oza nango okende même une semaine ekopesa idée mbala nsima koya na nini soki nani oke te okoka okende te pourquoi parce que eza bato mosusu bavandeli bahamburger bamosusu bavandeli bafrite awa bamosusu bavandeli kolia avandeli kolia azomona ke non soki alongwe poto boki ofele ozala su te bafrite na bambirga akolia yango su te malamu atika ya libela non bien aimé faut ça la examen de conscience tala bila na yo osali combien d'années na poto osali nini otongi nini elo ni ezozanga biso nga personnellement na uto sala bila na nga na moni ke combat etie biso na retard munene tout simplement parce que makambo na lobaki yango liboso soki tobenganaki bandoki na bazoba na batraître na combat beto sito libéré mboka lelo occupation esuki ekomi na suka Kabila suki azoba sima mosala te mais soki ngwanda azalaki vraiment vrai résistant ngonga ngoyo résistance na ye na ba policier na ba soda tokozwa mboka mais ala na poto tosalaka ba réunion tosalaka ba meeting branche armée ezate na sina ebisa bino soki branche armée ezate tokokufa awa na étranger tokotiaka sima kolona mboka te mpe mboka ekokoma ba étranger parce que na kati na biso tozala bato basalaka bilan te ezala bato basalaka rétrospection te ezala bato baa na vision te ezala bato bayiza même l'esprit te baa na esprit moke nalobaki ke tangelanga kombo ya pasteur na yo tangelanga kombo ya église yo osambela nakoyebi biso baproblème nini wana nango nakoyebi biso délivrance boni oza nango nakoyebi biso combien de délivrance te combien de jeûnes et prières faut ça parce que balobi ke l'ami de mon ami est mon ami. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les Français ont raison. On connaît l'arbre par son fruit. L'homme spirituel juge de tout. L'homme qui vit en Europe, la vie, tout le temps que tu as passé en Europe, c'est toute une école. C'est toute une école, tu apprends. Tu peux ne pas y aller à l'école, mais comme tu es en Europe, tu as fait 5 ans, 6 ans, 2 ans, 10 ans, c'est toute une école, tu as appris beaucoup de choses. Alors, si tu me dis, qui est ton pasteur, quelle est ton église, quelle est la personne que tu suis comme leader spirituel, je te dirai qui tu es, je te dirai quels sont les démons qui te tourmentent, je te dirai si tu dois passer par la délivrance ou tu vas seulement gêner et on va chasser les démons.
Donc, essaye de regarder tout autour de toi, tu sauras si tu as progressé, si tes séjours en Europe ont été bénéfiques, si tu mérites à continuer à vivre en Europe ou il faut retourner au bercail, au bled. Pas te belé na poto awa na Afrique expertise na yo ekosunga. Biso de tozali na Afrique au monde ovandi boyi ba petit anjili ba na forme. Vie troelo ba client ba na lunda mais forme o eza biso. Biso siko mo eto teka mo ya te poto na cachete yo na kombo yo di forme yo teka biso tozo wa pourcentage. Et moi na lunda le razo ya lobi ah oyo pire petit akin kester. Na zo payer forme pas di forme. Forme mati primamo. Talaba na njinde ba raisonnable. Ayeli yo cop yemoka lepe bozoli ya bien. Mais on a tout ça awa mbongo na ye ndako malunga te alataka bien te asa propreté parfait na nzoto ya te na kini pe asa elote so mbongo no na poto sana on kolata oza propreté kara malunga oza na mote ndako nzo ngolo bongsa ndako te bon siko na kini pe ozo tongelo kote siko yo mbongo na yo emona na te osana on obengisa pe mutu te oza pe na programme obengisa mutu te o voyagera pe te okendaka même holiday te congé te siko yebisanga programme les amis. Et puis tala mutema mabe na communauté soki totamboli awa na poto totambolaka mwa ebele na mbala ebele na Europe awa okomona ba asiatique tala ba pakistanais ba libanais bato wana nyonso tu bazwi ba marché surtout en Angleterre. Soto komi vendredi mukolo ba musulman basambelaka taxi komi passe ba shop ba boucherie ba place nyonso tu batekaka nyama ekangi kangi pour ba musulman ba osambela. Do ba kangi kaka commerce te bana na bango tout. Ba docteur, ba médecin, baza ba avocat, bazali bongo ba médecin, tout et tout et tout et tout. Biso ya biso bana ya ba congolais nazo ba tango nazo ba na critiquer société. Biso ya biso bana to memaki bango na l'église. L'église est détruite bana parce que soki boke sika o bato bazala bondoki bakoloka bana ba freiner mentalité na bango ba freiner ndenge bango okola tozala scandale a na communauté bana basi oyo lebake no 6 classe batanga bana bazemi tango nazo ba bongo nazo finga te ezo sanga pasi nazo ba pona bana biso biso toza ba père de famille toboti bana basi toboti bana mibali likambo ekomeli voisin do mpe ko komela ngata na oloba et tant que parent bana na biso le bakende classe bakoma ba médecin bakoma ba docteur bakoma ba avocat bakoma même ba nani ba juge awa na mboka oyo mais ça passe peut-être pour moi comme juge mais comme avocat parce que aza na ba loi moko soki yo mutu mundo se présenter liboso a juge ko sali muyibi beni akomatisa nini na yo sentence na yo eloko oyo mwana mundele ba kopesa 3 mois et pas no ba kopesa 2 ans. Tout simplement parce que biso bana na biso baza ba avocat te toza ba to défendre biso te mais mwana ya libanais mwana ya indien ba ro sakana ete po batata na ye ba noko na ye bazali ba avocat bazali bongo ba docteur bazali soke yindi ba ko défendre bango biso sikolie biso o ba leader d'opinion to sala be mission éducative to tindika bana na biso na kokende classe balanda éducation ya bala mindele te ba se focaliser na éducation na biso mais tozo pesa bana na biso esprit te na poto awa na mona mundibu abotami awa mwana na mwasi atie suki na mutute akangi kitambala akangi ni na bango awokene classe abotama awa kena même na mboka na bango te na féliciter batande mwana comment batuana na makambo nyonso tu ezoleka na bana classe na école ba service sociaux tout ba maintenant bana na bango ba landa culture na bango mais biso tokoki jamais ko maintenir bana biso ba landa culture na biso neti ngana zaka contre bana na nga basi ba tia manzaka ba tia ba maquillage ba tia ba faux cheveux d'ailleurs eza interdit même na Bible moi si atia faux cheveux moi ça tia ba maquillage atia ba tila tia ba nyonso parce que Bible lui moi c'est fois naturel. Mais qu'est-ce que nous voyons pas aujourd'hui? Quel est notre regret de voir que toutes les femmes africaines copient les européennes?
basi africaine pesa nga pasi so na transport commun na mona mwasi ya naturel sur 1000 femmes okuta na nzela bango tout ba comment ko copier mindele suki anyanta baba kangaka te suki naturel ezaka te bango tout tala manzaka tala ba surcil musuku to atiango ebambi musu esimbi bien te na yebi te so bazala ba miroir te esimbi te mabimi na misu na balabala. Alors biso ba oyo likolo ya kozala strict bokuta mwana nga muso mwasi ya liboso azaka epananga te akenda kovanda na Birmingham soki na université likolo ya éducation za ndako nanga okoya na ndako nanga te nga na vandi obimela nga na mini kilote po yebisanga ke olingo copier mindele okova na ndako nanga to ya tala manzaka milai boy okova na ndako nanga to ya otie basuki soki ya ndenge basuki ya muso mona ekwelo mungi koma salite mais azo so tata ya kubongisa ngote azo ya nango non. Il faut tout respecter bandibu na bandeko na biso ya ba ekolo oyo ba maintenir bana na bango na respecter culture na bango. Est-ce que kokanga suki ya maboko ko sala modèle eza sumabe ngana monaka mwasa kitoko ezali o aza naturel ba raboter ba suki ba nze ko tia bani nga soki lelo nazongi jeune ke ba yebisingana ke no pona mwasa ko ba soko tie ba nzaka no milai o tie ba surcil o tie suki ba mèche otuli posa naturel te. Alors biloko wana nyonso tout ezali faute banani ezali faute ya ba leader et opinion ezali faute ya ba pasteur lelo na oyesa bino ke ba église ebele eza dirigé par des faux pasteurs ba pasteur ya gege ba pasteur oyo bazui ba kisi na bango ba ye susi kaka moko kozwa bino mbongo ndenge bokokola ndenge bokobonga etali bango te bango susi na bango yali boyaki mutu na mutu afuta 10 euros $10, $10, 10 livres, ayebi ke lokwa boza 20, akoben na mois 200 na ye mois 300 atie na poche. Bo bonga, bana bino ba bonga to ba bebe etali bino te a même na projet te pona bana. Tala lelo ba asiatique, awa ba palestinien, ba pakistanais, bazali bato bazotambola ba voiture kitoko, bazali bato baza na ba carrière, bazali bato baza ba médecin, bazali bato bazali bongo ba sollicite, c'est-à-dire comment on les appelle, les avocats. Par contre, pas na biso batamangala, ceux qui mutoyo qui est que azali avocat, landela est bien c'est un interprète. Et les lots on a même mutoyé, ayo bo ngunda yazo kose ngala za avocat na kopeso mukanda tout et tout. Moi ça pesi nzoto nzoka mutoana c'est un petit interprète oyo akobaksata ite na masola bala basi wana batobele lelo mukande kufi tout et tout ba boti même bana batu bazeni ba pesi même bana batu basida likolo ko kosa ke naza avocat bien mais soko moni ke kosa avocat eza malamu pourquoi sali ba classe to comme avocat mais yo za na un interprète ozo kosa mona mwasi abatu libala ke yo zali avocat obongusele likambu malgré wana oyebi bi ozo kosa tout simplement parce que ba leader d'opinion parce que bato yo bazali bo ba journaliste mingi baza acheter mingi bazali bongo ba collabo au lieu basala ba émission ya ko éduquer masse ya ko fongola bato miso bazo sala ba émission ya polémique ngai je m'excuse mwana mwasi songolo alongola ki lamba yo azabo natala kangote j'ai pas le temps to komi wapi journaliste wana j'ai pas le temps na otala ngote. Parce que batouana nyo surtout oki na suka na wa sabino mboka zo kipete boyna boytu et tout bazali bana misala ya baloki ya Congo baye kaka na likamoko ba distraire no balali sabino be mission net biso net o sabo mayele bo bana tana ngote bayana ngote et yo le ozolanda bango ozo koma abruti lokola bango parce que baza ba abruti zimé le fouti vision c'est là. Alors bien aimé tout ça la examen de conscience to tika mitema mabe kende na shop ya ba libanais kende na shop ya ba india ba pakistanais okuta na ba chinois bango na bango ba travailler kuna otiko mona teke ya benga police afunda moninga yo congolais sala kaka magasin zwa ba ndeko na yo tia bango omona muso ko muluka yeba ozwa mbongo wapi muso so mona abengi même place ba pesa mbongo mais biso ndeto sala boy et c'est bo pesa muto mbongo boy na bona tala mutema mabebo za na africain mundibu soka sali magasin azwi ndeko na mundibu ndeko wana zo se limiter kaka na kosala mais congolais so sanction ndeko na akomo luka oyeba ozwa mbongo ndenge nini boye na boye ti akomi na niveau ya kobenga
aluka koyeba so bapesaki yo mbongo soko ozoyeba crédit sorry motema mabe kende na epa mundi bomona kwanga oyo bakongole baosala eza na 99 c'est-à-dire 99 pi mais kende pa ndeko no congolais le même kwanga atiango 1 livre 52 livres kende pa ya mundibu omona 5 pondu eza na 5 livres mais 4 pondu eza na 5 livres mais kende pa ndeko no congolais 3 pondu 5 livres donc congolais olia aider ndeko na ye congolais azo iba ndeko na ye mais mundibu azo aider ndeko na ye sikoyo boyebisanga les mêmes personnes na monoko basambelaka les mêmes personnes tolingani mais comment ozo tricher muninga na yo comment ozo iba muninga na yo omona mutu mususu asali magasin na ye batu mususu azo ba toke no somba kuna po ya bonga mais mukolo kozanga okeko luka ba defside combien de batu lelo ba yokani ke mutu abali commerce nizo mata boyo sala boto ke lelo tokobunda alole tokobunda police oya po bakangango ba congolais ba sala bon mais mundibu indien libanais pakistanais akoki jamais ko keno kobunda na magasin ya muninga na ye même ba na problème ba régler ngo mais biso ba congolais tellement mutema mabe au moins ba yokani ba ye yokani si ba ko bunda ba eza accident nzoka ba bengana ki ba lobi to keno bunda kuna po bakangisika wana or bible so ba fruit ya esprit ezali bolingo mais ba fruit ya nzoto ezali jalousie likunya kofinga kotonga kokosela mutu makambo c'est-à-dire boza animé na ba esprit diabolique boza animé na esprit ya gege boza animé na buzoba boza animé na ba problème boza animé na ba démon ezo senga boza délivrer bien aimé yebisanga kombo pasteur nini yo landaka yebisanga kombo église nini yo kenda kosambela na koyebisa yo ba démon boni oza nango ozo senga olika na délivrance na koyeso ba problème nini yo oza nango bien aimé tout ça l'examen de conscience to comme na fin de l'année kozalaka fanatique teke bakosa kwa ne okobala ane sili obalite okobota ane sili obotite okobonga ane sili obongite okozwa mukanda ane sili ozwi mukanda te okobonga obongite mais le 25 oyo ekozala mukolo avete yo kei parce que na bible ezate le 31 au lieu kende sika yesu na lilobane sangani yo ke pa muziki alors ozo specte ke mapamboli goya ozo specte ke ozala bien ezalaki matin à vendredi na lingi bino mingi ezalaki proverbe 30 le messager de la bonne nouvelle na matin à vendredi aka toyaka na conseil ya communauté toyaka na conseil ya kosunga toyaki poto te poto vanda toyaki poto koluka poto bonga na Kinshasa mais yana bana mai so bakomi na boulot ndire poto ya mboka na bango poto ezali mboka mindele place Vendôme eza mindele ekotika la mindele toyaki koluka tozonga kini toyaki koluka tozonga sefa toyaki koluka tozonga Angola mais yo neni mona mai bando ya otika di awa yo somo na koko mundele na mwasi mundele koko mutu mwino na koko mundele na libala ba umeli eza nango ba mabala intérêt esuka eza rare omona mwasi na mobali ya mundele na mutu mwino bakomba koko batambola ensemble mais mwasi ya kobo na mutu ya kobo bakendaka ensemble parce que soso pembe ezanga mboka te vraiment nzambe nanga asunga bino weekend malamu bande kwa Manchester tokutana lobby na église ya la gloire esika matanga ya Edo Coiffure kopanzama tozala wana on time mutu na mutu aya na contribution na ye mutu na mutu azala wana parce que Bible lobi pleurons avec ceux qui pleurent. Merci. Merci.